Alors, mes chers frères et sœurs, ils ont dit que président de la République, na premier ministre Naye, Judith, Bazako ko interpréter article 217 de la Constitution. Mais ils ont dit article 217, Bazako ko comprendre la moté, ce que le binini. Or, article 219 est le clair. N'attend ya guerre, tu ne toucher jamais la Constitution. Mais il y a un article 217 où le lobby makamouya zo le bate. Mais 219 déjà interdire que mon côté a touché la Constitution au moment où tu es en guerre. Bande kunanga na Kivu, ça ne va pas. Na Katanga, ça ne va pas. Bon, na opesa bino na message oyo ba notre boti na ba âge na bango baza ko interpeller ba konzi. Tozana mwana biso yo Zenobita, patriote résistant. Toyo kaina. Bon, tu continues le bamaka mususu. Nikuna ita banduko yangu yote ya Nord Kivu, Sud Kivu. S'il vous plaît, mouchanguke mon manipulation. Ya Chilombo Félix, vous voulez qu'on a fait changer les constitutions. Na yeko na manipuler via l'article 217 ya kusema que non, il est article 217 dit qu'on a sema que non, il faut tout patcher ba Rwandais, ba voisins, une partie à Bulongo et tout. Je vais vous rappeler que Bunangana, Rutshuru, Masisi, Walikale, partout ma ville et tout, y compris par force pour Rwandais. Mon mandat, sous mandat ya Tshisekedi. Mouchache Chilomba que manipulé, manger à Vital Kamere, Mbusa Nyamwisi, Moindo Zanga, Paluku Bale, ba autorité, ba site, bale, ba site Kivu na Est, na Nord Kivu Bale, beko na ye, le pouvoir. Tshisekedi beko na miwa, beko na michinja sabanyama bushiku na yuwa, yeko na fa feti kule Kinshasa na yeko na kunya ma champagne. Il s'en fout complètement de vous. Banduku yangu mushimame. Mushimame niko naita baswahili phone. Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga, tushimame tujisove. Mwangalie leo Mkongo kama kuswahili phone kunasema Swahili. Comme au contre-pouvoir, on a dénoncé mauvaise gouvernance et à Tshisekedi Léo, Shiba Swahiliphone, on est accusé, infiltré, Rwandais, ceci, cela, il y a beaucoup de choses. S'il vous plaît, Mouchangouti, mon manipulation, il y a article 217, ni Biabongo, Bandoukouyang, Nord Kivu, Sud Kivu, Moula, Mouke, Bachiko, comme il manipulé, quoi, Vital Kamere, Mboussa Nyamwisi, Paluku, ou Moindo Zanga, les bottes, Begonaye, Moui gouvernement, les bantes, Begona Mamakuta, Begona vivre tranquillement, moins de Begona Oua, Begona violé, Mama Yen, Begona tuchinja sabanyama. Niko naita banduku yangu yote ya Nord Kivu, mushimame, mushiadere muide na manipulation ya Tshisekedi, yeko na fia kuchanger constitution, et puis on a mis un pêche na article 217, c'est faux, c'est une manipulation. Anaya sema muku na phobie ya Rwandais, et qu'on a mis un pêche. Il est article, comme on est fati, a bien aïsé mata ville, yé Tshisekedi dans tout l'état EAC. Yé Tshisekedi dans tout ambia sema, boko bundate pour na mabele ya mike. Donc, en tout l'état EAC, on a signé un accord, il est à protéger Moukini et tout. Et puis, il y a un jour, on a fait quoi comme manipuler l'article 217. Bandoukouyang Mouchongope, Tushimame, tu barrer la route à Tshisekedi, Tushimame, Bandoukouyang, il y a Nord Kivu, na Sud Kivu, Angara, on a tout, on a tout chinja, on a violé Mama et tout. Tshisekedi, on a fait fête, et puis il est tout le temps Mouboulaya. Il y a un jour candidat à étranger, il y a un jour étranger. Mouchimame, Bandoukouyang, Mouchimame, Mouchadere, Mouide, na Mouchangouke, mon manipulation, article 217. Tushimame tumubare Tshisekedi on a fait changer constitution njuu akawe ku pouvoir sa Mobutu a régner aina njuu ya kusauver mukini yetu parce que le mukini yetu bunangana Rutshuru partout inanguka mu manda yake yenjo eko na bushiko eko na muyu eko na kuria na Rwandais Bushiko kona eko muyu kona ba dénoncer Bushiko kona muyu kona ba dénoncer Bushiko kona bo banduku yangu mushanguke mu manipulation mushimame banduku yangu tusove mukini yetu libération ya Congo itanzani pale Nord Kivu Sud Kivu Katanga Shiba Swahiliphone tushimame Chilombo ni tribaliste na séparatiste leo angaria muswahili wote kama iko na dénoncer eko contre pouvoir ya Tshisekedi beko na tout traité ba étranger mi mwenye hapa Bushiko na yu beko na ni traité étrangère Rwandais
rwandaises, infiltrées. Tout ça, vous savez, vous venez de voir ce qui se passe actuellement. Banduku yangu Mushimame, Banduku yangu ya Nord Kivu, Sud Kivu, Bashimi Yongo Pêche, il est article 217, il est qu'on a manipulé parce qu'on a eu assez de Congolais, Bamingi va comprendre que Congolais Bamingi va somake. Donc, éco déjà, mais qu'on a tout chamba, et qu'on a tout chamba, ça veut tout qu'on va bomba, faut tout comprendre que bien y a comme construction et tout. Namione, on a oublié Tshisekedi. Yepé que Achio a ta dit article Mukicha, il est comme constitution. Comment est-ce que tout a chaba tout béni à Bayou a ta bien y comme constitution? Mouliona Judith Soumouani, comme on est Soumouine, la première ministre, chef du gouvernement. Pendant débat, il y a changement, il y a révision, il y a constitution, HIO, article 219. Et pour Moutacha, les bantu va tout manipuler, va changer constitution, tout le monde éterniser le pouvoir. Banduko yangu ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, mina mipendaka, munayua bushiku na yuani kuna kombana njuu yenu. Mwangalie, mina yenga ma toilette mukaya ba réfugié mule mukaya mungunga, mina yenga 10 toilettes, 8 toilettes, mina lishaka ba réfugié. Mais Denise Nyakero bibi wa Chilombo, makuta yote konayo. Est-ce qu'on a saïdia kataba kivusien? Njou ya kusaidia bantu kule kukivu, il faut appliquer concert à faire récolte. Moi je suis une pauvre fille, si j'arrive à construire 10 toilettes, 8 douches, mumakaya réfugié, ni kuna papacha ba mama bya kuvala, ni kuna ba pikia mabui souvent. Moi, je suis une pauvre. Si j'arrive à faire ça, Dieu a nini bo. Abana na souci, banduku yangu, abana na souci, beko na souci ya kukawa nju pouvoir na bo ba régner sa Mobutu. Abapende abafie ku réviser constitution Dieu ya kusauver mukini. Ni bongo mushanguke mu manipulation ya article 217 banduku yangu tushimame tujisauver. Shi aba ba swahilifoni leo beko na Twitter shi bote ba rwandaise, shi bote ba infiltré, tushimame banduku yangu. Vital Camera shiko kumanipuler. Mbusa Nyamwisi Paluku Mwindo Zanga bale bote ba autorité ba kusidi Kivu ba Nord Kivu bashiko kumanipuler. Ile ma discours yote yabo beko nafanya pale ni njuji ya kumiconvaincre na kumishikishia ya kumiongopesha kumishikirisha boka. C'est faux, ils vont rien faire, ils veulent juste changer la constitution. Njou babaki ku pouvoir ba régner sa Mobutu. Chilombo ni dictateur ni mwiji, Chilombo ko bongo ni manipulateur na aiko akiri. Ayu ata bienye bikumule mu constitution banduku yangu mushima, mais s'il vous plaît tujisauver mukini yetu. Tumufukushe Chilombo kama tunaacha banduku yangu, nous sommes la dernière génération à exister sur notre sol. Atuezi naacha mukini yetu. Ba incompétent ba mwiji beko ne tudi. Ah bandeko, mseza di posa ko sekane tina ko la paix. Bon, ngaza mswahili ngam Congo. Mais moko foko tshaka pe biloko aboye pona bandeko na biso pe o baza kuna na kati ya Kivu baza la informer Kivu Sud na Nord. Alo bandeko tokozonga suna ye po alobeli pe bakatange. Mais total nano eloko moko ya motuta na oyo na kati ya Kinshasa mutu bauti ko tshai plâtre ambulance zate. Boto la niveau ambulance zate. Boto andi bazo kenaye. Kinshasa mutabuka ni bazo memesu na moto tana pose wa mbeli. Na ula jazo kamwa. Mboka tumba, mboka lile ula sabeli. Azo miyo ba mawatela silo munai boy patata. Kinshasa mboka tumba. Fachi. On a serré problème na mboko yo. Fachi la problème na mboko. Fachi pena lo kolonae. Pas possible. Une labelle, une Malébo. Canal technique, on dit que on t'a passé à ce accident. Bomoni bandeko na mboka. Bomoni mboka niveau komi. Donc déjà aza ku bukana azo tambu azo kena zonga na ndaku. Tarani azo zonga na ba condition. Donc ba ko pe ko buka on pour la deuxième fois. Bon, na roulage peut-être watali mais non ça ni akangenda ini. O wana bozotala na appelé boulevard boulevard du 30 juin parce que na moni soza comme talamboka
talamboka eloko nini ezangi ambulance awa eza combien soki basalaka ke 1 mois ya pamba badepute bafuta bango te bangazo ambulance combien soit balongola bango kaka na mois moko balobi tolongoli bino 15 000 bozononu siko 10 bangazo ambulance combien mais nyonso wana eza na kati ya bakor nyonso wana eza na kati ya bakor okoki kosala eloko moko te sa avale na biso ndenge lelo bakomi na nyonso balobi kotisa bango siko distraction ya constitution kotisa ale baliso bakomi constitution na ngani touche pas constitution batu nyonso kuna barwandi bafani bazoseka bino babi bazoba donc Tshilombo est au service des lobbies. Faut pas s'attendre à quelque chose. Non! Et là, comment on la tête? Nyon so sala. Bazolo banaye, maintenant, on sala boy. Maintenant, on sala boy. Alors, Bandeko, Tshisekedi a dit que personne ne l'empêchera de changer la constitution. Il me connaît très bien. On verra bien qui gagnera à la fin. Mais, ça a raison. Parce que va décider, lobby, yoko changer en gros. Lobby tout, babi, oko changer, armée za l'amboko na biso. Natanga Mobutu, est-ce que tu crois que Mobutu, alors que l'armée za l'amboko na biso? Solution ni azwaki. À cause de camion, ya maya moto. Pour nous ziksa, pour nous obouan ba Congolais. Tu crois qu'il y a rien. Et ndenge mopena oyo. Nazana image moko wa bon na habité ceux qui YouTube arotika eleka. Vraiment na habité. Mais là na l'action quand même OK. Bon, totalement OK. Bon voilà, na longo ya mbango. Bomoni mboka ndenge koma bango moko bakomi kosala justice. Si tout moni que ça ne va pas, to bomi kaka. Na kati ya ville bazuye batandie balalisiye bachepine kufa kaka. Kufa kaka to elo musute to kosala pona yo ale kufa kaka. Awa na mboka oyo bakotinde na prison kuna na prison babandi ko éduquer ye babandi ko pesa misala ko bima ya kosala tango ko bima ko bi correct tango ko bima ko akobi correct. Alors bandeko toyoka mama oyo soka lo ba biso nini. Mais avant tout ça, maman, oh, yo naniga ti la bino loko moko, bo mega kotala ngona nu, pour ne ba o mona ba moni ngote. Bonjour. Bonjour mon directeur. Ouais, amoni penza bambalage nyonso oyo nyonso tozomona awa. Oyo nyonso ezali awa swandiza mai. Tozomona Swista, tozomona na albina. Bon, ezali ni au juste. Bokozi ezaboye. Mama yoyo na amoni ete elekaka mais lelo vraiment nzamba sali na zwango ezani na fana na poste na tali bidon mwa mulili na tele msabite bote msanga bidon babni yo na fongoli moko na meki akene kone mwanza tala bloko so sali na rushu yenda kwa atoti ngai atoto tanga kena fina o na peso 200,000 yango na boya kango ndena yena mo kwa na bino. Merci beaucoup. Onyo so eza masanga na mai. Mais masanga yango to kesenya olisha. Onyo so monde awa eza masanga na masanga. C'est-à-dire na izine bakanjango bambale yango ndengo zomona ngo boye. Ah OK ça va. O wana mususu ezali mai. Ah OK ça va nenge za proswa. Yango nde ekotaka na kati na prison chaque jour ba détenu bazomela bazolangwa. Yango babuka boroko mokozikana ndio lobia mwana penza na zonga bande lelo seke kota kanango nani akotisa yango mutakotisa yango bichuna nda zaki nani mbena lelo kwa bichuna
renseignement. renseignement à 14e région militaire. Ah, ok, ça va. Ok, ça va. C'est un colonel Mwanza. Colonel Mwanza, oui, ça détenu. Ça détenu. C'est-à-dire, il y a ça, on a bango bakopo. Oui, Mokonzi. Comme ça, masanga comme ça va détenu. Oui. Balangwa, baboka boloko. Oui, Mokonzi. Ah, ok, merci. Ils ont 20 paquets. Ok. 20 paquets. Oui, c'est ça. Ok, monsieur le gouverneur général, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le gouverneur. Oui, tozomona na tongo à dimanche, les 16, tozomona directement loyenge na kati ya prison, après directement masanga ebele etondi na kati na bapake oyo ekangami. Eza ndenge nini parce que tomoni masanga ebele oyo nyonso etondami awa eza masanga na masanga. Etakero kapita général Boloko okoki expliquer biso nini? Masanga oyo ekoti na système ya mai. Eleki première barrière oyo abengi barrière ya grande porte babengaka mokila ekomi na deuxième barrière ya sociale. Deuxième barrière sociale tozala na première surveillant azali wana tozali mpe na basurveillant oyo bazali na matière ya sécurité mpona contrôle. Toza na moko babengi somao azali premier secrétaire major ya dap ye mpe aza na sécurité wana. Ngai biro na ngai eza pembeni donc ezali mpa na bango ekozala 40 mètre pembeni na bango. Nayoki kaka mopepe bindi kolonel azoleka bakangi ye na masanga nabengi boye totala ya solo ezali mpe na masanga pusu moko. Ntango namoni pusu moko ya masanga service ekangi yango nabi te ifo nakende kofefre wana lolenge na ngai moko sikoyo nabengi oyo ya ngai kopiki ya katema nabengi bango na kotola okende mbango kaka komona lokola tokangi pusu moko seke eza deja ebele ekotaki wana bake mpe bakangi ya ebele lisusu mpe ezomona ngwawa ezali 20 bak ya masanga na bakashe oyo bakomi apina lisusu yango oyo mpe ezali bamai asangisi yango na bamai. C'est-à-dire d'après yo elingi koloba ke izini oyo ezokofournir mai yango bakopelaka na kati na izini mpona bambala masanga. Ngai nalingi naloba boye nayebi message na ngai nazodresse yango directement epai ya ministre ya justice parce que ye nde azali patron bien patron ya pouvoir judiciaire. Ezini oyo soki omoni moto akomi na niveau ya kozwa mai akomisi yango masanga na kati parce que kashe oyo na emballage oyo ezali emballage ya ezini apelina. Donc c'est ça, c'est que bato ezini wana bayebi coopération nini oyo bango basali kokolabore na bato ya libanda mpo bakotisa masanga oyo colonel Mwanza kotisi yango na mutu moko ya service ya renseignement ya 14e région militaire ya bureau de. Nazosenga boye moni biso tozali bato batie mikolo oyo depuis evenema esalami. Ngai naza na consigne oyo ministre ya justice apesaki ngai ayebaki nalanda vision na ye mpona koya na mabe te. Tala makambo oyo esalami oyo biloko ezobima na kati ya pavillon soulèvement ya population. Lelo dimanche eza journée population bakendaka église mais kuti bato bazakende église masanga ezobima population esouleve mpona nini bapiye babiloko nini bamela balangwa to. C'est ça etolobi boye yambi bale etolobi boye biloko nyonso balingi baprépare na kati ya prison eza biloko moko eza malamu mingi te mpona kosimbisaka bato baproblème na baproblème bayebi yango te. C'est que tosengi na ministre ya justice soki ekomi epai na yo mokonzi ya mapinga ngai gouverneur général oyo otiaki ngai obakela na vision na yo nasengi na yo. Bon bandeko boyoki déjà l'essentiel tokoma na mama na biso oyo ameki ko critiquer bato ya constitution toyoka yango mbango moto kende na mama na biso mosusu na oyo tobandaki na ye zela nano tobandaki na ye tolobaki na ye nini ah voilà ok c'est bon toyoka eza ya kolinda. Oh mais c'est quoi ça? Monsieur Chilombo nous parle de l'article 217. IDPS, ce qui va lingi, conduire moto
bakendaka kozwela biso nationalité rwandaise bayela biso babamba Kabila bayela biso bakenda kozwa nyonso bakokai kozwa mpona konuire pouvoir ya Mobutu elelo baye na constitution bandeko na nga mokonzi tokolala tolamuki Félix Tshisekedi alobi d'ailleurs même makambo kochanger constitution eza lisusu te mpe korevize ngai nalai nalamuki nakuti constitution nange etikali déjà na 2 pages c'est-à-dire réviser yango parce que ngai constitution nanga na kati awa namoni bakati bapapier nyonso donc mosusu yido mpe seri kolamuka kati bapapier oyo nyonso na kanda kaka ya koluka kochanger constitution mpo yango nde ekomi koénerve bango. Félix Tshisekedi aza koloba na biso article 217 bandeko na ngai eza soni qu'un président de la République ministre premier ministre Yamboka na ba collaborateur ya chef de l'État baye ba constitution te eza soni donc esengo koluka kotikala na pouvoir bavandi monde balwaka miliki ya pouvoir elamwisaka na andaka kondima yango te na ye kondima yango lelo bandeko na nga nazalaka kondima te ke miliki ya pouvoir elamwisaka me na ye sikoyo nde kondima yango. Félix Tshisekedi moto tobengi président de la République aza koignore que partout au monde cette disposition de l'article 217 de la constitution na biso ezalaka bongo utilisé sous une autre forme. Botala na kati ya constitution na biso okay. Félix Tshisekedi alobi likambo article 217 oko mona président de la République moko ya azokanisa ngo asalaka buzz nzoka yaka nde kotalisa na peuple congolais insuffisance na ye nazalaki kolela mpona likambo alobaki ya changement ya constitution mais ntango aye kotalisa biso ke ayebi na ye makambo yango te naoki motema na ngai esengo makasi po moto ayebi eloko takoki kosimba ye bandeko soki Félix Tshisekedi ameki kosimba constitution wana article 219 ya constitution ezotalisa biso ke Félix Tshisekedi akoki kosimba yango te soki ameki kosimba yango na eta ya guerre oyo tozali ekolakisa ke non monsieur Félix Tshisekedi eza aseda mboka article 217 oyo Félix Tshisekedi akoloba ezali koloba nini? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Pas la biso la constitution congolaise, ils ont un article 17. Dans il y a 5 pays. Même disposition, même article, la constitution ivoirienne. Alors, Bandeko, Toyoki déjà, au Yabiso, il est déjà tout, que Tshilombo, na Premier ministre naye, bazo comprendre na bangote, Constitution, article 217. 217, le makamususu, yepe kunazo ba makamususu. Mais lorsqu'il était dans l'opposition, il a accepté cette constitution. Qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'on respecte cette constitution. Surtout, il a interdit à Kabila de ne pas toucher la constitution. Comme quoi, constitution est malade. Mais comment ça se fait que Lelo est comme la constitution est rababé? Il a fait 5 ans, il n'a pas parlé de la constitution. Dans 5 ans, il y a sali constitution qui est bien. Maintenant, tu bandit yanini atali albi aïe. Kalatenga na ukende. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me maintenir au pouvoir? À cause de l'article 217, mal interprété. C'est une honte à bande quoi? Ceux qui sont présidents de la République, ils ont un conseiller juridique, c'est combien? Ils ont interprété l'article moko, oyo batwa ben déjà au corrigé yo. Mais ça m'a mingi.
Judith qui n'a autant la constitution article ce qu'il y a France ce qu'il y a Belgique à kanisa yake eza ya RDC donc na premier ministre auta ce qui France ce qui Belgique na président de la République ba auta Belgique pas mindele ba bi ba constitution. Quelle honte, quelle honte. Alors bandeko tokoyo kana bazi message oyo baza ko s'adresser na bakatange soki to silisi wana bongo toyo keleko mususu. Voilà, eza toujours moi na biso ya to zana. Merci bantu bango bakatange mon Voilà. message à mingi ya pionnier sema aina mwenjo mulenda kumpokela Chilombo Félix ni bantu kwa bakasai bale banayala mukatanga. Et puis na wale bantu bengine balikataza bende bakaujisha masoko ya Kenya masoko ya mingi mule mulubumbashi njo bende bakampokele Tshisekedi. En tout cas merci beaucoup na maretour yenu. Je vis bantu banyanjikia ma box na ma vidéo balentumia ya vile banaanza kusensibiliser bantu balibonesha bena bapacha ma jeton asi bashende kujisha. Unaona bantu yangu niveau umuntu anaanza kutuchezea katange shimama. Je pense que libération na bantu bale batafukisha Tshisekedi Chilombo ni bakatange révolution na libération ya Congo etanza pale katanga parce que umuntu on etuchezea ata Mobutu alikuwa dictateur. Je ne pense pas qu'il arrivera à mon niveau aujourd'hui. Tshisekedi pour son arrivée comme il sait très bien que na katanga kuna batu balingaki te bapesi batu bajeto bapekisaki batu bakende koteka pour bakende koyamba Tshisekedi. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est avec ces gens qu'on va laisser changer notre constitution. Et mouton de Torotika si ça disait à Konzabiso et pour changer constitution en zenga malisu na pouvoir le quoi Mobutu te. Bandekonanga c'est incroyable. Mais merci na bino bakatange o bokomelinga bolobi keza bino te eza bandekona ye bakasai o batonzi kuna na bato mususu bapesa ye bango bambongo na uti botindenga ba video na bato mususu bapesa ye bakende koteka. Bozomona niveau azosakana na biso azopiller azoboma azako détruire katanga azako traquer ba officier na biso ti lelo comme na niveau ya kopikisa bato basala po bayamba ye. Merci na bino nyonso bokendaki te bolakisi pensaki ba guerrier bakatange valeureux. Continuons comme ça pour toter les matos benga na bato oyo. Bandeko nanga c'est grave boyebi ke Chilombo bapesa ki bato ba jeton na katanga wane belé na ba marché bakanga ki ba marché bisike belé kanga maki po bato ba ki koteka te po ba ki koyamba ye ba kende koyamba roi du Congo. Chilombo, je te jure que ta fin sera brutale. Katanga n'est pas peur. Botika ba bazo zwa ba mbongo ba corrompi na ba traître ba baza ko accompagner pouvoir ya salité. Parce que bateau depuis bala pouvoir basisi kutuna ngala pouvoir lelo yo Chilombo ozo piller na katanga ozo bomo ozo détruire lelo boke ko kanga marché à Kenya bo pesi bato ba jeto ba ke koteka te po ba kende ko yamba yo nani katange Valérie ushipi mais en aucun cas moi bote mon ntumia message merci mina mipenda on est ensemble katanga tutashimama tutafukusha babantu tumufukishe Chilombo tusove Kongo na tusove Katanga. Merci. Mukwa pa muro yangu bakatange valeureux na bakatangese. Merci na maretour yenu. Merci. Boyo singa keza bino te bapesa ki batu bambongo. Baboya ki batu bakende koteka bakende kosala po baki koyamba ye. Na bandeko na ye mususu ya bakasai oyo baza kuna nde batonda ki kuna batu baza ki pe ebele te eza ba o bapesa ki bambongo na bandeko na ye mususu. Merci botika la bongo. Mushongo pe katange Valérie tushimame beko netuchezea abantu beko netupie kutuwa kufa n'importe quoi leo anza ukataza bandu kwetu kama anakuwa mukatanga mulubumbashi bandu kwetu bashitumike mule mkongo muna njale kona waba kongole na njala makaja inako bantu bale banoshaka masoko nju barishe batoto abo babaripie masomo bashijishe nju ye bakampokile ye roi ya Congo. Non c'est fini mushipime kuchika tena bintu bya vile. Donc on est ensemble banduku yangu mushimame mushongope il faut tushimame tufukishe Chilombo na bantu yake babeko na piller katanga na kuwa bakatange na kutrake ba officier betu. Donc on est ensemble ni mimi mtoto yenu Zenobita Maganga Janine on est ensemble shita choka mina butiku mwisho. Merci na maretour yenu Mungu amibariki mwe bote bala. Merci na maretour yenu mwe bote bala mukusede amukwende kumpokela uyu Chilombo uyu président Moya, franchement, Katanga Shongo Peshimama, je compte sur vous, il faut tout shimama, mais au monde pour moi,
il faut même pas y chez 10 ans. C'est beaucoup, banduku yango. En grave, on a fait, on a pillé, katanga, kou, on a détruit partout. Donc, Mouchimami, Baswahili, Fon, Bote, Mouchimami, Shinjo, tout a libéré Congo. Voilà, bandeko, tout a lié mingi, de yoki nyonso, azaki na besoin. Voilà, et Koki. Résolution, Oyo Yake, Monguna ya liboso ya mboka Oyo, Joseph Kabila, akoki lisusu, s'engager na mandat ya misato te. Ekomama. Likambo ya mibale, Constitution na biso, Oyo ekomama, na article 220, que mandat présidentiel les abo mibale. Soko sali ya liboso, peuple alingi yo, apesi ya mibale abuo, ya. Okoki kosala lisusu mandat ya misato te. Constitution wana ekoki ko changer te. Yango tokomaki esale, donc tokomaki yango. Ekoki ko changer te, hein? Voilà, Nabandi Boyoki Oya Lobi, Nazan Kamuya Kolongolate, Peko Baksate. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus-Christ savait quand parler et quand se taire. Bandeko, Tosukiwana, Nzambe, Apa Molabino, Tozani Kamsou Alubate. Voilà.